On a mesdames qui toquent comme le là entre bouquet tu n'as famille à Fali ba ebania aussi la netu na musi ya komosute comme Mika Mabe ya kosengela ba tuliwa bino boyoke la bata SMA ki badoku bongo muto yebo sengeliwa c'est que siko raison na bino o boyoke na makamwana ezawa wa eza muto yango. Kanuka kene yokomisi bolingo lokola kebona zango komisi bolingo lokola ndembo ya makolo bijubele sa garçon suisse merisi ndani lilisi ndani laskoni mobudu oyebisa national golf na aux États-Unis oyebisa Manix Mamina Christophe oyebisa oyebisa honnête ele bouveo oyebisa Milano audace. Bonjour, bonsoir la internaute, tout dépendre de temps wapi bolanda biso na concept Touch TV, votre chaîne d'actualité. Alex Ngandimona Moulouba les Benjamin de la presse, moi la maman Thomas Dimona ensemble votre domestique. Nazala on va pour nous informer bino pour servir bino par rapport à l'actualité tout au ekotara na ba toile to na ba réseaux sociaux. Un grand merci Meradika et Boazana Simabilili. Maman fille maman Masoula Papodas Milan, merci à toi aussi de longue jambe pour l'assistance. Merci à président Jacques depuis Evry, les rassembleurs de tous les Congolais au Talabiso. Bienvenue au monde de la Chana Rose pour Talabiso. Il y a maman Naomi Ngoma depuis Evry au Talabiso. Patrick Trifazé pour la Chine. On veut fleurir Pombo, mais c'est tranquille. Autrement dit milliardaire riche, les jeunes boss le fils du pays. Apa Chamou et moi la maman Linda au Talabiso. Luden Singit, les pauvres de la ville, sans oublier l'ingénieur Dominique qui a l'âme depuis Luanda, la bataille pour comprendre tous la Star. Donc, nous allons pour nous faire l'analyse. Nous allons vraiment la katikati. Vous soignez par rapport à l'actualité. Merci Kaimbe. Faut nous avoir nos invité Star. Bonjour. Bonjour frère Mangai. Na ndenge nzambe atambusaka biso vraiment ayebagitina tokutana lelo donc toyeba toujours ya ko partager savoir na ba cher internet o balandaka biso mingi merci mingi na Clarisse de Kanto Clarisse Lutadila Nathalie Lutadila bana mame mili Chaga Lutadila amigo Jean Lutadila peselanga ba mbota trop pa ya pepe fataki Richard Akunji Arif Akunji des 0 son Nathalie Dide Sanda Anmas Kolo ayeba kozana yo Boss papi matalatala matos Shirakini Kitakardozo yoyebi konisa razara toujours na yo bien Nathalie sous grand-père Gauthier Mouteba Doudou Ayoka Vonvo Ayoka Pitu Kinzeni yoyebi nyotune kendaka Sam Koukou le nécessaire motema aimé Koukou merci mingi na Jean-Claude Mimaguna Mosiko Zali Telikoi prêtre Rofi Bakimi avec Fabrice Rofi Makangila Fabrice Bakimi Kole Barozano Gelda Pinda Doki Dani Nguzula avec na Aline Kabouferdel Doki merci beaucoup pour ma toujours. Voilà, quand on va quitter sur l'actualité, tout là tout l'amour qui te moni sortie négative il y a beaucoup de choses au biso qui te des combattants. Au Kénérola dans la cimetière na niveau ya France wana pour les la combo ba koko ba makambo belé tout pour les la combo ba koko makambo belé voire même plus pour signer l'artiste na Samboka Fali pour Paliwa. Vraiment na makambo nyonso to wana kendelaka que ezala makambo liwa ezali pona tout le monde. Okay. Mais kosengela mutu liwa mutu osala rôle nzambe na sa mokilo yo azate to miyebaka to elibela te liwa ezali naturel liwa ezali divine nzoto na biso ezali enveloppe lobe esa nini ekufa mutu elibela azate na makambo mosusu o biso totalaka ke osengela mutu liwa mutu azalaka nzambe ne mutu akotapema na biso na ntango oyo alingi donc oyo ezaki na mutu akanisaka keke basengeli liwa ezali basentiment mpe neza na bakalikili moko bidon mais na makambo mosusu oyo ekomike na baniveau ya makambo oyo bayebaka babise mpe bazala na bapa na bafamille baza mpe na bandeko ndeko moko taka olinga teke mutu asungaka bango un individu comme lokola moto kala mokili asengeli liwa bango mpe bazaka pa mpe osengelo mpe liwa amona pasi oyo asengaki na bavantie ke bakosengele ma yaso ke ya solo donc toyebaka ke tokende wapi mokilo ezali ya bato bazalaki na 1800 oyo bazalaki na 1900 oyo totambola lelo oyo tolobaka biso na biso bana 1900 bato bakufaka moto libela na mokilo oyo aza te tozala na respect
vis-à-vis na bandeko toyebani po toyebani bien mais comme na point moko qui ya mabe c'est que musique ebeta na territoire ya bapaya lelo frère na ngai lelo Turquie ceux qui monta renouveler mokanda ba botoli ba boy oyo renouveler ba botoli ba boy et là que ça eza mboka na bango mboka na biso eza mboka na biso to bundela ngo na ndenge moko be ya bien que tu comprendre que te to yaki na mokili pamba te to sepela na mokili na biso po mokili ezali toujours yanza ki nzambe to na ba respect to na pena ba na ba réserve daki mokili to libela te oyo makambo to ba oyo oyo talisanga atalaki te Peggy Kinzunga avec Dadi Kinzunga bango mutu batalisa inga OK honorable père qui tala tali ke makambo zo ke desusu wa pe komi na niveau ya boyko sengela mokili wa mais place ya sengeli wa eza en territoire ya minde ya mindele siko place ba ko sengela ma la communauté oto ko na loso moni famille ya foto za na makambe belé bazali bato musique to ko mangana point boete politique eza loko mususu musique pese loko mo mususu to ko mako ina na ka na ba procédure boeda ki franchement pour na point na mesdames qui to côté comme le là entre bouquet une famille a fallu ba bania aussi la net na musique à Congo souté est-ce qu'apparemment on dirait que sur tout tel niveau que tu perdras il est aux disons il y a comment bah ça la rapace comment on s'attaquer les trous ba musiciens combat batamaye les baza to ba toujours diaspora dans butamaye la porte un place na bande ko tiki na kata mboka na e il faut oya na vision tala mboka to tambula be tala règle to mona be mais oya ko betaka bande ko la biso ba musiciens yango te bitali priorité oye ezali que te politique était le mususu de musique était le mususu mais to bosana te tant to kenengi na table ronde to zalaki toujours ba musicien na ba politicien mais tant comme que to zimboka mboka comme une occupation il y a biso mongo ba congomani mais to comment na ba problème que musicien a regoza sous de verre pour politique était mais tant que ba kenai table ronde to zalaki bo moko biso no to politique na musique et comme na tant rolia gâteau ba musicien ba longo ba politicien ba tikali ba bango et comme na tango okanelaka makambo etali mboka musicien comme ko sibi politicien dans na ekimia soit qui pour le musique betate kanai ou soit sincérité politique ba ko ba ne ba gérer mboka na bango o etali ma musique etala na bango etali bango ta bino boye bande ko da conscience na diaspora boya ko ça un place na bande ko botikali même esprit comme faible boye ba ko la musa bango te mboka tona na posa boy mboka ba droit bato ça passer tona ba droit biso no tout ba congolais to na ba droit mais oye comme marqué ya ko betaka baninga ya ko kotela bato oyo to mona ba bango te wala nde vraiment et que ne ma kitoko aujourd'hui to fana na mbogo koni star to mona période moko to le cas artiste fali pour porter qui ne kona biso goté c'est plainte par rapport à ba propos bimisara na ba TV pour dire que l'artiste a construit carrière na mensonge et rotala mamboké tu ça là si aujourd'hui encore fali pour pas a eu courage de force sur que nous porter beaucoup de plaintes et zalaka mabende ba négobele ba sela ba analyse ba non na pour na artiste OK ça la mambona te fakati kaka est-ce que les souka mabeto est normal bon dans tout ça makambo to le ba est bien mais faut te que te fali avant la résidence na territoire française donc tu as un résident na territoire belge yango de mona makambo musu to kuta nango lelo ba motif musu to mona lelo et ce même la biso na ndenge moko bien il y a bien te to miye bara o biso tozali et ça très important na makambo to kuta nango o parce que toza batu ba erreur to kenango to yeba ke to kenango wapi entre nous ba rekoma na niveau na te mais o ekomika ya mabe ya ko sengela batu liwa bino be yokela bata SMA wa ke bato kufa bongo muto yebo ko sengeli wa c'est que siko raison na bino o do ke na makambo wana ezawa wa o eza muto yango comment on doit passer la musique nende tout monde a ne kona biso faïlu ou ça la vérité des yeux il y a celle ngo kasala combat ni af to pe ça faïlu raison to condamner ba boké wana ezali combat te wana ezali opposition combat diaspora dans la très important la makambo italimbo mboka o ezala ya muto yango mboka o ezangi fort appui ya diaspora c'est que mboka neza valable mais sikoyo cause ya makambo ngo sikoyo même na biso to baya côté bakanga clé yango ti omona kité mboka to kena lolenge nango parce que clé bokangi ba musicien pe ba dépend de pega na mboka so que ça c'est mati misa au marché te c'est qui que biloge mati na mboka misa dans lo rolo ya kolobate ezaka na makambo kaka gouvernement a conscience diaspora bo pesa bandeko botika à force bo talisa bato vision force ya mboka ta force ya diaspora mais lolenge ba boké tunde yango aujourd'hui a fallu pour préparer concert le 25 novembre on a tout le monde a beaucoup de choses au télé
message no que lancer net na Fally Ipupa parce que bangi ça peut bande ko belé pour na koyota la concert par rapport à message on a concert ke beta mais dit ça on to beta ka makamoko yango eliko le bateau sur musique ke beta na territoire française que combat ça une combat et etikala toujours combat diaspora bata nécessaire na makambo etali makambo mboka siko eloko ngebe ba ponani côté bango bakenda siko parti politique a sepela na ye bokende côté ba biso ne to gérer bino la ba militaire makambo ko kanta pour ba militaire to ko ko kota ngo pe to ko kota ngo pe donc il fonctionne en bon donc c'est inutile biso bango bakangela musique yango monaka makambo ngo mboka e okende kala ndenge to kende lango soki ke batele blanaki gouvernement elingi eza ndenge mosu mais taki bakendela militaire donc ezali cause moko faible donc et umeli 11 yango makambo esilaka te donc bachange ma stratégie de côté ya militaire babosene d'ailleurs faut pas porter bakangela na bango clan soleti bandeko bobanga peut-être pour un jour yango te baoyana bango passer en droit na concert de beta désolé ça ma raté OK étant ba d'origine française au Tietembe au Monian donc net d'origine congolaise mais qui on appelle les papous et là on a émission kaka Turquie lelo totalaka mboka no mboka na to soutenir mboka ebongo to lobela mboka bolam to zo gouvernement place nos production bazwa ko conscience totalisa bango bobongisa environnement bobongisa social bobongisa makambe belé pour le but osani to kufa mona mutu ya yango wa ke na ba calcul to ke na ngo lelo o yango te calcul to ke na ngo lelo yango voilà très bien codiste après que la vidéo la famille a fallu pour papa na mongo ne batene aussi appelle oui pas boketu bande rebelle d'internet c'est belé ba critiquer tombe de papa ya fallu car son nom papa Foster babi ko tala na niveau artiste fallu pour pas de tout monde rason ba montre ba 80 000 ba 70 000 dollars ba bilama ba cher tombe ya papa ne que la bongo tene habiter ce que cause la moi idée les canisi par rapport à nepe bande rebelle bon ça la banalité sur tombe ya papa fallu pour comment là tout ça ngai na mona radia laisser les morts intérêt les morts. Et là, on est là, on a vu son avis. Tant que déjà le 1er août, tout le monde a évacué, moto y a fait sa éducation, ou soit yaya, ou soit maman, ou abîmé sa neuf pour la carte mokili, ou tala Antoine ou yaza, azalil. Donc, il y a comme une point sous ya juger les sources et pas à parler de juger et comme les sources n'a n'engagé à kunda sous de bas changer sous tombeau, la place où on a vraiment tout pour faire le babot. N'était surtout. Place bakuna mère na ngai ko tuna zoka terre au des cimetières te na kitambole na la rama la choc so ina moni place wana oye baningi na ko bomisango donc Fally azali moto donc o eloko musutu déjà ke da batu musuba ke na cimetière pamba pamba te o le bino bomoni azape moto akotala yango lobi osani aoye bakobo bomisa donc na ko beta CTT na mboka bawa po nga pe lobi na ozape mowe oui c'est inutile na juger o nga na moni yeba pe lobi pe comme la penga ya plus que ça. Oh, il y a eu grâce de tomber la croix, c'est ça le problème. Voilà, c'est ça le problème. C'est rigolo à tout chiter, c'est rigolo. Dynastie dans le marché. L'analyse nous ça là. Est-ce que les déjà volent, il faut misser les bélés dans la dynastie. Dynastie, c'est-à-dire d'accord mode génial, pour ça c'est déjà battu au boyer marin orchestre, c'était là musicien, des coups de chapeau, pour nier toujours ça. Ça pour état très important qu'il y a yango mona rabiso tout ça déjà battu tout c'était la ligne nzambe awatambusa mokili nae mais et comme on a point que biso battu oyo to qualifier la dynastie il a cop mode âge génial talaka battu ba yemba wana to ko benga bango talaka battu oyo baza ba ministère no te ba ko makasi na donc ça déjà très capital donc coup chapeau na makambo etel le rwanda ko na biso fa et non ne fait rigola parce que a ça déjà battu déjà tout que sa chance n'a battu les comme fanatique le faire idéal ça la qui dépense il y a studio maison de disques les autres déjà charge tout bino de tikali bozo bande bona bino boteka to ça idée to yeba nengeni toko to ça là oya mutu yango voilà donc to pesa on des chances au tikali kete et kende na ba plateforme nyonso to batu boye ba télécharger batu boye ba resomba yango batu boye ba su koyamba so tant so ba clip ke ya boye ba su ko puissant pour clip to la so libre album pour l'année dans le bongo na nzembo ka ba yendi oraga na 1 million d'écoutes et des blagues qui n'est pas si ya 2 ou 3 semaines parce que nous déjà et qu'il a fait un mois et donc derrière ça na monter derrière et ba 1 million d'écoutes et qui n'a ndambo déjà des coups de chapeau et là qui c'est musicien
artiste asalaki deya mosala oyo esengeli asa asala ekucha mpona idée mpe na ndenge disque ekende deya vraimen tosopaka bafleur tosopa bafleur sikoyo na ndenge oyo otambola na terrain nde toyoka disque nayokaka yango déjà chaque jour na babar po parce que lelo babar ngai lelo mingi te lelo bato bazotekateka mapango mingi babar lelo na bagwanga ya so te lelo omonaki te mais opanda na direction ya sosa pa batide epai ya bapagal ozomona déjà pa babesengani nde pa bapemba ezobeta déjà wana omonaka chaque jour deya oyokaka yango déjà seke déjà disque eyekende bi donc onga na kotia commentaire na kati kuna eza te oyo etikali bafanatike nde bayeba nde koyamba disque bayeba ndenge nini ya kopo ya pousse yango ya motu ya ndango plusieurs personnes bayobaka faire à l'entourage bien te par rapport à olo bacommunicateur na ye base focaliser na disque basala yango promotion bakota toujours na baficilité bapolémique mobo oyo déjà eza déjà na makambo déjà oyo déjà si bazoki déjà mata tobetaka sete eloko eye fo boyeba kotangaka déjà bakombo banzembo boyeba kotambaka kombo déjà ndenge makambo ezokokendeleke bobetaka basortie médiatique ya makambo etali bavoisin c'est inutile tokendaka bacalcule wana oyo ya motu oyo ezali déjà fere asalaki mosala na ndenge elongo bani topesa chance bafanatike malamu boyeba koyamba disque wana ndenge ya longonia oyo etali ke bacommunicateur eza na makambo nini aza déjà motu oyo etikali oyo aza chargé ya communication ya solo asala oyo azali porte parole volontaire asala donc bapesa ngo kaka chance na oyo baza bagaulois oyo baza bagaulois te oyo baza bafanatike ya bonne musique lokola neti bapegiki nzunga batrésor pembele lokola babera de presse des amunda badadiki nzunga bato wana lokola neti babelinda lita mwasi nzambe 6 étoiles bango nde bayeba ndenge nini ya kopousse ti disque na bablade dindanda babrigite baya oyo eza makambo etali bango na bakrisel dindanda bayeba ndenge nini ya kosavoure musique oyo akobetaka sete yango wana oyo midi esengelaki asala dete asali deja yango wana est rencontre ya Jackie Jidete Moloko na Fally Ipupa équipe koalese baza benemi te en plus ya Jackie azali musicien affaire te aza na orchestre na ye ezali déjà idée ya kobengisaka bato nyonso te elingi koloba te soki oyembi na fere okomisa Fally enemi baza benemi te na ndenge ya age Fally azali lega Jidete ya bandana donc oyo bango mpe baosela so baza na projet donc projet toza na mposa musique ya Congo ezonga ndenge ezalaki parce que tomona po rencontre na bango bandeko na biso bakolwa batomboki basali bamisio ebele bayeba bango kaka réponse yango Jidete azali musicien ya fere te ok bezalaki projet eyaki oyo esengelaki basala mpona projet esili vie ta vie donc mutu na mutu vie ta vie dakata musicien affaire te oyo esengelaki bazalaka ensemble ya orchestre moko destin ndenge kabulaka banzela mutu na mutu atrace chemin na ye donc Jidete aloba akozala na rancune lelo te na musicien moko oyo nyonso te esengeli basala eloko ya bien bakosala eloko ya bien baza benemi te mpe aza na ennemi te oyo akobetaka sete yango. Voilà, merci beaucoup Conistar, vous avez vraiment plaisir ya mboka sokola mambo de lezo sala bato batali boki retenir nini ce message les autres personnes ba congolais partout dans le monde tozongisa conscient tozala ba amour ya bonne musique tozala na ba tendance moko te ya fo ke mutalinga sa eloko ne ke alandi muninga o asali boyeta alandi te oyo nyonso wana projet dans la maison de disque na oyo soki producteur atuni produit ne tosala be tozongisa boye aza libre totika kosangisaka makambo tomélangeaka makambo zelo na nini tosangisaka yango te oyo tomoni kaka ya mabe kaka nde yango wana tomiyeba oyo tozali donc ye bazwa conscience bayeba oyo nini tosala na kati ya musique na biso. Ok, badédicace eza badédicace ozanga te mpo parce que wana ezala kola une nationale pata ngai troisième kill napesi mbote natali lotadila bamapasa libanda bana memi mili bino nde accessoire na ndenge ekendelaka amigo Jean lutadila chaga lutadila bana mame mili napesi bino bambote Richard Akunji yo yebi ndenge ezalaka toujours namoni ariko akunji mopanzi Didier Samba Animas Blaise Louye Tita molobeli ya bana mwamba bopesa ye confiance po adali na vision pe na provision namoni Fiston Louye na mosiko zali Fiston Matena Patrick Matena oyebi ndenge makambo nyonso ezalaka soyo namoni déjà Rofi Makangila Fabrice Baki Mikolo azala nao na taille lisusu Pera Kitsala molobeli ya bana Fakobel grand-père Gauthier Mouteba Bongo Yoka Dudu Yoka Pitsuki Nzeni yo yebi makambo ekendela Bob Denard papa na Parisi Koka Chakazulu honorable Jisse Makombala soki na taille lisusu oyo ezangaka te Jean-Claude Bimbangu salon Ngirengoto na London Chirac Nikita Cardozo Joke Kemilu oyo bindenge ezalaka Malungombo ba bon séjour na yo
Babi Makumbi yo yebi ndenge ezalaka na pesi yo ba bon séjour na ndenge ozali na kata Kinshasa nazo komona surtout Dani Nguvula Alino Kabu Verdano ozala toujours bien na ndenge ezalaka kaka eliko iprêtre ozanga surtout na pesi yo fo boaka ye eliko iprêtre le nécessaire motema ya emeka ozanga bango te na ndenge ezalaka toujours na sepeli nzambe na lola pe azala na bo garçon mais elonga bili kitoni muke ayebisa oza elonga ya wale elongi na ye doki oza mana trebe ma ya ye poma doki kolo ayeba kobatela yo Dadi Kinzunga na Dadi Kinzunga na Trésor Pembele mbata kola azala na bera de prêtre des Amunda onisara sepeli Delda Pindi na Luanda ozala toujours bien contrôler mboka on est dans mapele na yo Jean Delo contrôler mboka Galo Manganza bon contrôler mboka ndenge zalaga merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup Konistar, c'est vraiment plaisir mais bien de temps à autre to bando voilà la toujours botala kata parcelle ah ouais ngina malunza ebika la place à Rosolanga ah oui quoi comme Martin a parlé. Voilà, merci, c'est vraiment plaisir de partager plateau mon nom merci. Ça va tout vraiment ba assistant et rota la dessus que bon on a Konistar il nous a invité. Nabiso le grand merci à Meradika et qui était derrière la caméra. Merci infiniment. Na maman fille na papa das bon va faire cette opportunité tous les caralibo ce betando ike na bino. Merci na boutique dame bijou mola to na kanda AD Circa Savubu méga top na India A63 Circa Savubu toujours méga top na Nyangwe 197 référence à Ré Major. Un grand merci à toi maître Charlie Mbongao Guerembo la réserve de la Funa maître Charlie Mbongao Guerembo la réserve de la Funa bandota la biso na Moni Francine Ngonda les représentants Azaki Scotch en Sénat un moment merci infiniment na mon frère Guilherme aussi, papa na Guilherme depuis Cape Town. Un grand merci à toi aussi, honorable Gauthier Bitaki Ouatesh. Honorable Gauthier Bitaki Ouatesh, balobi tout suna derrière yo. Gauthier Bitaki Ouatesh, azota la biso en un moment merci. Na Nathalie Ramazani moi aussi nzambe maman la maela Onia Motema président William. Icône mère double bachelor la millionnaire depuis Colorado Denver. JBLK du malheureux de Saint-Sadé fois par canadien depuis Ottawa. Motema Louis Scott papa na Jaden en la biso riba pour TGV na kati ya Californie en la biso na moni lisusu staff na nga bena donc babi wa bena ba sur na ngai balobi ki camarade ya bomo na temps monsieur les gars qui numéro dans staff Arsenal des beaux garçons dans na moni international Alaba la liste ngani international Alaba Adonis Mapuya mastalanga millionnaire big dédicace na yo Mokonzi Pacifique moi pour balobi kanga bango tika biso Mokonzi Pacifique moi ko aotala biso Gaïta Fashion Gaïta Izatina Fashion Général à Baboga Code ko mwanda star 1000 baskets Hollande biso za scotchance c'est un moment na moni lisusu nani ai vous belé na bosani nani Rocky donc Rocky et Bosch yo yebi vous êtes toujours wana scotché donc toi toujours ensemble. Merci à tout balinga ngai so vous c'était la mission vous partager votre commentaire si tout le monde vous s'abonner quant à moi je vous dis bye et on se retrouve à la prochaine ciao. Jiko kanuka kene yokomisi bolingo lokola kebona zango komisi bolingo lokola ndembo ya makolo bijubelesa garçon suisse meri sindani lili sindani laskoni mobutu oyebisa national golf na aux États-Unis oyebisa Manix Mambina Christophe oyebisa onete ele bouve oyebisa Milano Odaze